dossier ekoti makambo ekoti bandeko nanga makambo sur makambo dossier sur dossier affaire sur affaire chacha d'or kande tolobaka yango chaque jour chacha d'or dossier chacha d'or likambo chacha d'or makambo bandeko nanga eza ya koyinda sava yinda ezoyinda na ndenge moko ya kosakana te lelo toyeli bino lisusu chacha d'or toyebi biso nyonso chacha d'or na grâce luzolo baza na relation amoureuse kande boyebi chaque relation ezangaka bamakambo te chaque relation ezangaka ya mpasi pe mawa te chaque relation ezangaka dossier te alors na dossier pe relation ya chacha d'or na grâce luzolo bandeko nanga bambutu mbutu ezozanga te bambutu mbutu ezali soki tolobi ke no bambutu mbutu ya mike wana tokosi eza penza bambutu mbutu ya makasi koswana eke ezongi ya somo eke ezongi ya kolelisa eke ezongi na ndenge moko ya kosakana teo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne InesNM officielle, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika kandi na lobaka na bino. Surtout et encore boye malamu na chaîne biso ya InesNM officielle. En tout cas bandeko nanga soki zamba la liboso esalemi kino oya kokota na chaîne biso ya InesNM officielle na osenga na yo s'abonner massivement tango zo s'abonna kapé bongo kobosa na pete ko klika kasiro ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que InesNM officielle akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabete la cabine toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr eza nango devoir na biso oyo nga mama Ines na kowanga na te pe na kotikala koboya te po na yebike ezalaka devoir na biso ya koyaka toujours et encore epai na bino po na koyaka ko informaka bino. Lelo na ye na dossier na ye na makambo kande na uti kobeta kombo awa ya chacha d'or. Biso nyonso toyebi chacha d'or ebela batu basepelaka na mwana ngo chacha d'or kande boyebi na mokili oyo batu nyonso tu bakolinga yo ezala toujours na 50% oyo kolinga yo mosusu 40% elingi yo te 10% eina yo à l'occasion de rien to ba mosusu amoni na ye kaka nasepelaka na nga na fi oyo te donc c'est normal batu baina yo batu balinga yo c'est tellement normal. Alors, lelo na yeli bino bandeko nanga dossier ya chacha d'or na grâce luzolo chacha d'or na pasteur Mike Kalambai kande biso nyonso tomonaki dimanche chacha d'or akendaki bongo na église ya pasteur Mike chacha d'or akendaki ye moko na église ya pasteur Mike toyebi biso nyonso ke mwasi soki aza na relation songolo pakata na mobali na ye cela veut dire que bisika nyonso akobanda kokende surtout kokende kokutana na star mboka akopreferaka toujours azala accompagné na nani na mobali na ye biso nyonso toyebi bongo eza loi de la nature ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna
qualité. Kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko. Voilà. Oyo eza pona bandeko na biso nyonso baza na ville ya Lubumbashi. Oza na besoin ya kosomba mutuka. Benga Gersh Biashara bandeko nanga kuna mituka ya qualité ezali. Boza na ba manifestation, fête, soki cérémonie anniversaire, collation, défense. Boza na besoin ya mituka ya kolouer, en tout cas bobenga ka Gersh Biashara kuna biloko ya kitoko ya gu ya sebele ezali na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga lelo toye kande na bando beta lisolo ya Grâce Luzolo na Chacha d'Or. Na beta ki lisolo na lobi normalement moi signonso. Soki azokende bipa eza na relation moko songolo pakata, surtout relation oyo ekomi déjà publique. Soki azokende bipa mutu wana il faut azala toujours accompagné na mobali. Mutu wana akoki kokende kaka ye moko te pabala sans mobali. Alors tomonaki Chacha d'Or ye akendaki na église ya pasteur Mike Alambaye ye moko. Grâce Luzolo azalaki te. Toyebi biso nyonso ke Grâce Luzolo na Chacha d'Or baza na relation na bango amoureuse. Baza batu moko basi balingana. Basi balingana. Alors Chacha d'Or ayaki ko kende ye moko na église ya pasteur Mike Alambaye. Bandeko nanga tomoni ebela batu balobi kande batu bazolobaka lobaka relation ya Grâce Luzolo na Chacha d'Or basi bakabwani mais balingi nde kopanzango sur les réseaux sociaux te bazoyoka soni. Pourquoi? Parce que mokili mobimba eyeba bango kino baza mwasi na mobali. Siko lelo oyo comme ekomi temps ya kopanzana balingi lisusu te. Comme ekomi temps ya kopanzana alors ba préféré na bango mutu na mutu asimba nzela na ye na kimia nyonso. Bon, makambo o nga na koloba la famille kande na yebisaka bino nga na lingaka toujours koya kotia makambo nyonso na mesa. Na lingaka teke non ezala yango wana na bando kanisa na lingaka toujours kotia ba effet nyonso na mesa. La famille kande na lobaki na ebandeli chaque relation ezalaka toujours na ba o na baba. Eza na relation moko te autre ki koloba lelo o tenon relation oyo ti babanda ti bakoma na niveau oyo bazalaka kaka ya bango nyonso etambolaka bien, c'est faux et archi faux. Ata ba biso ko toza ba marié ezalaka toujours na bata moko boye. Omona mwa makelele mwa mbutu ya muke ezokotaka. Soki bokoyeba ko gérer yango te yango bomonaka la plupart ya ba couple epanzanaka. Eza na couple moko te nga naza marié na fréquentaka batu o baza ba marié toyebi chaque couple ezangaka mwa matata te. Bokoti kovanda bokoti na bino kovanda ta ne mobimba, c'est normal, il y a de ces personnes donc kovanda ina ne mobimba samba swana te. Bazo mwa makambo ka mike ba bongisi na bango makambo mike ba bongisi ba vandi na bango pe bien. Relation nyonso ezalaka toujours na mwa ba mbutu mwa ya matata ezangaka te. Na côté ya Grâce Luzolo akendaki te kwa accompagner Chacha d'Or na église ya pasteur ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi. Gersh Biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh Biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gersh Biashara c'est la
qualité. Hein? Kande boyebi bandeko nanga. Ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Ah, numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara, bisika masolo ya kitoko. Dans la vie, il faut toyebaka que mutu na mutu a s'organisaka. Ba emploi du temps et bon makape biso. Mosusu grâce luzo la zalaki na mwa makambo moko bo ifale asala. Siko soki aza na likambo wana, akata parce qu'il faut accompagner ka chacha d'or. Il faut ka sepelisa mokili. Biso ba congolais mosusu to lekisaka. Façon la biso ko raisonner. Nga mosusu eka musaka nga. Grâce luzo la koki ko kata makambo na yete que non parce que nini chacha d'or aza chéri na ngai, il faut kana kende ko accompagner pour kuna ezo kende ba kende oyiba e. Chacha d'or aza mwana mkete. Soki lelo oyo chacha d'or alingani na pasteur Mike Kalambai. Ya biso ni na kati. Tokolo baka ye moko azui décision na ye, mtozweli ye décision azate po aza mkolo. Mutu oyo soki lelo aye kolinga pasteur Mike Kalambai biso population to yeko tomboka. Eza mwana 5 ans, mwana 10 ans, kutuna bana ya 13 ans lelo o ba yebi déjà makambo. Donc ayebi ke bisika nazo kende. Eza moto nazo kende komi kotisa. Mais a signé na ye akota. Siko mutu neti chacha d'or na ajo aza nango. Biso to banda kolandela ye. Ata soki lelo oyo ye chacha d'or na grâce luzolo bakabwani bapanzani. Ya biso ni na kati. Bango bato ya liboso ko panzana. Bango bato ya liboso ko kabwana. Combien ya bato biso oto yebi bakabwana. Bakota na relation kutu. Ti na d'autres baye ko verisele mutu. Mais lelo o bazala lisusu te. Kaka ya grâce na chacha d'or. De eya ko kabosa biso ke bakabwani tolobaki nini. Biso ba congolais mosusu tozanga ka makambo koloba. Ba makambo mosusu il faut tolobaka. Mosusu biso ba congolais nga na kamwaka na ba réaction ba ndeko na biso mosusu. Na kamwaka penza na vanda kanga moko na lobi bato yo penza mitu ezo sala to ezo sala te. Pour ce n'est pas possible à la famille. Toyo kana no message yango ya chacha d'or bisika kenda ke pa ya pasteur Mike makambo nini ba solo la kikuna. Eza ya koinda tolanda. Chacha, je suis très content d'avoir notre culte. On peut commencer à venir chaque jour. Il faut venir, il faut venir. Je sais que tu peux être quelqu'un de très occupé. N'a pas au maximum à ça. Souvent, ça peut être peut-être avant pour bousculer ton travail. Le dimanche, bats-toi. Bats-toi. Tu sais tout ce qu'on peut faire en ce moment. Il faut joindre à cela le Seigneur, joindre à cela la prière. Ça va faire le soulagement de ta personne et tes activités. Que Dieu te bénisse. Je n'imagine pas combien je suis très content d'avoir avec nous. Elle a promis, alors je te demande, dans un témoin. Agora fez para charger eu. Merci beaucoup. Elle m'a dit, elle est à ma campagne. Elle m'a dit, toi, tu veux travailler pour prendre Chacha et venir. Ouais. Merci beaucoup. Tu as promis, tu as la caméra pour pas. Promis, j'irai. En plus. Pas seulement promis, ménage, j'irai. Promis. Merci beaucoup d'aide. Merci. Au revoir. Chacha, je suis très content d'avoir notre culte. On peut commencer à venir chaque jour. Il faut venir, il faut venir. Je sais que tu peux être quelqu'un de très occupé. N'a pas au maximum à ça. Souvent, ça peut être peut-être avant pour bousculer ton travail. Le dimanche, bats-toi. Bats-toi. Tu sais tout ce qu'on peut faire en ce moment. Il faut
joindre à cela le Seigneur, joindre à cela la prière. Ça va faire le soulagement de ta personne et tes activités. Que Dieu te bénisse. Je n'imagine pas comme je suis très content d'avoir avec nous. Elle a promis, hein. Ok. Alors, je te demande, dans un témoin. Agora eu sou a chargé yo. Merci beaucoup. Elle m'a dit elle est à ma campagne. Elle a dit toi tu veux travailler de prendre Chacha et venir. Ouais. Merci beaucoup. Tu as promis, tu as la caméra pour pas. Promis, j'irai. Ah, en plus. Pas seulement promis, ménage juré. Promis. Merci beaucoup d'être. Merci. Au revoir. Voilà. Pour moi, on a un message. Chacha d'or a compromettre le pasteur Mike que à partir de dimanche, il y a lobby. Chaque dimanche, il y a Chacha d'or dans l'église. Il y a accompagner le pasteur Mike. Il y a plutôt que l'église ya pasteur Mike Kalambai. Sikoyo il obia tabande ko mosusu sikoyo na décision oyo azwaki ezaka décision azwaki pona osepelisa pasteur Mike to eza décision oyo bazwaki bango nyonso na grâce luzolo la famille ye grâce luzolo nanu atikala kobala Chacha d'or te il faut toloba grâce luzolo na Chacha d'or baza ba makangu alors c'est tout à fait normal c'est normal penza Chacha d'or azwa pour le moment ba décision ya ye moko ata soki ye na grâce luzolo bazaka ensemble mais en réalité Chacha d'or na minute oyo akoki kozwa ba décision na ye ya ye moko. Pourquoi? Parce que nanu grâce luzolo abali ete bazwaka ba décision mibale to ba consultaka mobali to mwasi soki déjà obali mais soki ezaka ki non ki makangu tozobima na biso toyeba te bisika nini tokokendaka ça ne sert à rien kovanda oh il faut na informer il faut na signaler ba signalaka mobali oyo abala yo ba signalaka mobali oyo déjà bima na famille na yo asi a prédoter la yo déjà parce que mobali a prédoter la yo ata soki ozo pa na bino il faut obanda siko kolandaka ba décision oyo mobali na yo azoyebisaka yo okoki kozwa ba décision kana luenge boye te ezalaka bongo mais soki mobali nanu abali yo te oza libre ya osala bisala na yo neti Chacha d'or ndenge aza boye aza na ye libre ya osala oyo ye moko amoni ke non oyo nakoki kosala te po grâce luzolo nanu abima na famille ya ba Chacha d'or te grâce luzolo nanu bayebi ye te na famille ya ba Chacha d'or donc baza na bango ba makangu tika biso to bima yango wana donc Chacha d'or azalaki libre ozwa